Bien, fidèles spectateurs, il est toujours plaisir pour moi d'être devant vos écrans dans l'Obaka. Partout dans moyen sur vos de la biso, na téléphone, ordinateur, na télé, il y a même des gens au télécharger émission Mobimba. Après bah vraiment au talango, hein, des personnes comme Karine Pedro, hein, des personnes comme le boss Juma, bravo, hein, boss Juma, bravo. Merci déjà pour la soutien. On a pas si biso son beauté et bon dimanche à tout le monde parce que l'émission na biso tourmo tonango ba dimanche hein, dans l'Isundi, il y a ingénieur Steve Vita. Je vous signale que nous sommes en direct sur ce plateau. Encore une fois, je reçois pour vous l'homme de l'actualité. Il s'appelle DJ Condé. C'est un artiste et comédien. La personne à qui on va vraiment passer des bons moments à la réalité les cas Namboka Yangola, ce qui concerne art. Donc je suis avec lui sur ce plateau. Mais avant tout d'aller dans la conversation Nabiso, moi aussi je tiens premièrement à remercier, à rendre grâce, gloire à Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Seigneur qui a voulu qu'on soit sélectionné parmi les vivants ce matin, malgré la tempête, malgré les épidémies, malgré la maladie, la tempête, mais Dieu nous a fait quand même grâce d'être sélectionné parmi les vivants. Quant à moi, au nom de cette émission, au nom de cette chaîne Monsakoli Chako TV, je dis merci Seigneur et je dis aussi bonjour et bon dimanche à le numéro 1 de cette chaîne, le boss Michel Chako. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans la émission Faits sociaux et Sikawapi et Komi. Je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle le procureur Malik Bala, Jordan Baz Mbata, Jubaz Kilo Yamboka, le procureur Malik Bala. Merci à Tosca BCBC. Quand on parle d'un bière, c'est Tosca BCBC. Merci ingénieur Steve pour la prise à ma colo. Oh là là, tout ce qu'a BCBC. Oumela, mon habillère. Merci aussi à celui qu'on appelle Diego Battery. Il y a Trésor Bassé qui est en direct. Azolanda Bisso, dans les signes ingénieurs Steve Vita, tous appels en direct. En direct toujours des États-Unis. Je vois celui qu'on appelle Geta Makaya. Et pourquoi pas dépenser à mon ami RJ Kinzonzi. Il y a aussi Patel Kamounden des 3 fois carré qui nous suit. Boza et Belé, vous s'abonner massivement. La manière pour vous, il y a qu'à soutenir Bisso. La manière pour vous, il y a qu'à tindika émission Oekende Liboso. Tant Boza qu'à s'abonner, il y a pas tout qui a ma lumière de Rimba. Je sais, Moudia Banda, tant Boza qu'à s'abonner, il y a un petit ça la fait sociaux. Ekende Liboso, autorité morale. Raf Yongo, Oaza direct, charge Amboka, autorité morale. Pour un iPhone, c'est Raf Yongo. Et n'oubliez pas aussi d'acheter vos téléphones Android chez 600 le Matadian en direct de Chkongolaise. Toujours dans Chkongolaise, il y a Jires Bossombo aussi qui nous suit. Nazana DJ Konde Molakisi. Papa Nabango, nyonso. 3 fois Molakisi, hein? Bonjour. Bonjour. Boni. C'est bon quand même. C'est fait le Makassi. Nanenge Angola. Bien la bia. Ah, merci. Bah, journaliste, je la tarabouité, on m'a pas saleté, mais c'est bon quand même, yo, journaliste, sur la tagito. Vraiment. Merci DJ Konde, yo peux bien habillé, hein? Oh, Maramba Kilelo. T'es au copinanga. Copé forme, penda, eza copinanga, mkimba, DJ Konde mamba forme, copinay. Na pour ça qui na makamba on te mais yo mais si go me manga non mon andie to c'est compliqué. Oh. Eh. Mutu mo pas le cas car le bique o eza cop na ye pe ce cop non. Oh. Eh, yo sko za mutabongo yo photo. Wana na bata théâtre to. Na bata théâtre. Bata théâtre ya bongo bazara te ba bazara. Yo pena na ebi de abajar na yo promettre biso un ingénieur Steve Vita qui répondre à question na biso tout. Bon, les émissions, voilà. Émissions tous les canaux pour tout non pour ça ni. Faut répondre. Pour répondre. Donc il nazara pour na. Il y a solo. Donc ils ont la première émission nanga il y a 2020 depuis première émission nanga bana mamba TV là qui bana mo les RTVS. Okay. C'est la première fois dans l'émission première émission ngoya. OK. Donc non, ça fait la peine loba. Oh, les carabes mission t'es pour mon arabe mission ya ou les kate ou les carabes mission t'es pour yomoka ou boya na ko les carabes TV ou les carabes mission t'es pour et le ko lo bezarati. Non. Donc thème TV et yaki donc ezaki penda na loba mingi te musala na ne loba po ba pesa ki 2 mois. OK. Sko 2 mois leki. Donc sko 2 mois leki yango na ningi na se présenter 2 mois leki. Voilà.
donc n'habite sous ce bas pèse sous une année peut rouler cas te mon côté nous allons manga to comme on a biso na pour na be mamba TV na ezaki suspension ba bete gamba bon marché yannick malebo DJ no bon marché moi na mamba TV na yo ezaki na ngoka embargo ba beta ki yo mais to comme on bato ba yebiote ba moni DJ Condé yo pe bien habillé hein. Ah merci vraiment. Bien habillé moi ba kilelo pena. Merci ba vélo, tu monte pour la vélo, on appelle vélo donc la pena qui compétition ils ont là dans malelo. Merci. Donc sauter le catalogue, on catalogue les longs de tout là. Ya solo hein. Vraiment merci. Et je n'ai en botte. C'était Vivita awatala yo na lingi na bandeko nyonso balingaka yo. Angolo ba soutenaka yo, partout ba soutenaka yo. Na ba obayebi na ba obayebi ote o se présenter qui est DJ Condé. Wa donc DJ Condé molakisi 3 fois molakisi tata na bango nyonso wala kombola ngai donc na DJ Condé molakisi penda tata na bango nyonso tout donc oyebi ngate donc yebanga déjà DJ Condé l'homme de RTVS toi zo le cadre TV quoi donc ils a YouTube ils ont bien mais TV pardon TV ça m'a comme sous ça m'a 27 na Luanda mais na les la TV à Kinshasa donc ils a ba grâce donc c'est l'homme de l'actualité Angola na minutes oyo actualité vraiment là il faut qu'on le dise parce que awa penez rappelez moi vérité hein malgré ma TV ango malgré actualité ngo ya yo ozara tembe na tembe ndé mon groupe na yo. Bon, biso pena pour notre travail selon tembe ça ya boulot. Voilà. Tembe ça ya ko lukama be na mutute. OK. Ya ko soinisa mutute, ya ko tembe boulot. Bon kuna to ça na ba artiste nyos. OK. Groupe on a tous les donc presque ba leader presque Angola bana na ba tout ça na ba. Ah bon? Donc ya ngwana donc tembe ça boulot. Donc nga DJ Condé na bosser yo bosser donc mukilisiko etala ba boulot na biso yango ne tembe na tembe. Ah OK, tembe na tembe na guerre loyale quoi. Donc kula kisa musala. Voilà. Donc mana ndenga mabete mfundo ambuleke ah DJ Condé tembe tselinen ve mugondo. DJ tembe tselinen atselinen te. Oh nga pe na tembe zakade ya boulot donc yango to tiango pe na tembe donc kuneza yaka travail. Donc il y a qu'à travailler. On aura besoin d'avoir des informations sur DJ Condé, parcours Nayo, et au Bandaki Théâtre, Wapi, pour les locaux, Mamolaki, ici, 3 fois Molaki ici. Au Banda Théâtre, il n'y a pas un groupe, parce qu'on a aussi des informations. Nandenge au comment on a un gars, au Wanga n'a pas battu sous le cas, battu sous Bimi Sayo. Tu sais, parcours, il y a DJ Condé. Parcours, il y a DJ Condé. Bon, on a un groupe à quartier. On a travaillé Papa Kololo. Donc, il y a un théâtre, je salue Papa Kololo na Kinshasa. Donc, il y a 1000 filles. Ok. Na 1000 filles, Papa Kololo va jouer à tonalité boule. Donc, on a l'équipe, on a un groupe, moi trop palin. On a Vision et pas il y a Jano de Best, on a numérique, on a 2006. Non, on a numérique, pas Jano de Best, on a répété dans ma pelle à rail. Donc, il y a Massina. Donc, Jano de Best, on a numérique. Après Jano de Best, naye et pas Joël ba réseau. Ok. Muto ya fulinga ipo ngai na le kana nzila batu balanda nga. Na Kinshasa batu balanda nga na sima. Ah bon? Ba obenga nga mujibu nga na Kinshasa. Ah mujibu. Joël ba réseau na CBS. Ok. Donc na kin nga babanda ko landa nga de na sima. Na Kinshasa de babanda ko landa nga na sima donc après na Luanda après ton na Luanda tu es ça la groupe na nani ça groupe nani nani obosani na ote obo yando tanga kombo te na zolo ba na bosani te mais ça kombo ko ki maman mketo ça la groupe na elo raison ngo kala mingi ta bosali groupe na tango ya yango la obosani batukuta kalo tanga bango te na nani mero na biso nani boyo sala groupe na étoile to yo kota na groupe ya mama bon te sala groupe na boyo sala groupe to yo kota ipa ya mama étoile nga na kota te nga na zana groupe na kota te nga na ngola banda na zana na groupe na kota te nyoso tu nga moko nde na salaka nga na kota te na yo na ye na za visionnaire numéro 1 donc nga na ko sa visionnaire
Pourquoi? Bon, ceci. Pour te dire que papa Carlos. Bon, il y a un chef de groupe. Et pas papa Carlos. Ok. Ngai, Nayaka. Carlos Massamba, président Carlos Massamba. Donc, bon séjour à Kinshasa. Voilà. Donc, il y a un groupe. Donc, il y a pas Carlos à Longola qui est un groupe. Ok. Pas Carlos, ça peut être suspension en pleine répétition. Ah, il y a donc, toi, là, ça suspendu. Dans le groupe. Donc, mutunia sou a se peut être attaqué biso. Se peut être pour zalaki déjà maman ko en zonzing. Pour le que ça la grâce côté en zonzing ya. Ah oui hein. Banda mboke en zonzing. So ça qui na ndenga TVM sunga pe na lona ngana yebana. So CBS ezaki ki koleka partout. Voilà. Mais même soupe ngana yebana pona kini baba ko landa nga mujibu ye. Donc tant ba PC suspension ana ba longoli na groupe aningai nde na zui courage ya même jour au balongoli na ke ko yebisi na ndako ndeko Nadine wana ba fanda na Nadine na mabord parce que ça histoire ba tout faut ba comprendre voilà na ninga ko histoire la vérité bah oui bon ngam kili mo baba yinanga mais cause mukile yinilanga non comprendre te parce que pour la mutu moko boye batu ba yininga mais ba comprendre que cause nini yoko yinina OK ngana lo ba mamba solo. Voilà, ok, Lugué n'a pas l'air. Laquelle Lugué n'a pas l'air. Quand Lugué n'a pas l'air, il dit ah mais nous avons pas encore ça c'est nini. À Longoli bino na Longoli yo na groupe. Voilà. Ah Longoli ngai. Ah bandi golé la main miss. Ah bandi golé na c'était mère. Et mambo le laté. Et ça m'a embrouillé esprit. Ne ba Longoli yo. Na mito ne za be faut esprit. Na mito faut yo osala groupe yo complète ngadi chekonde na za. Na wana afanda yeko ta groupe sika. Ok. À côté groupe, il y a président Carlos. Il y a président Carlos. Ok. Sika. Parce que il y a travaillé dans le thé. Mais il y a travaillé dans le chalice. Quand on a bon la ah, tu me remontes ngai. Si na zawana de ngane na bena de chef. Na le l'autre là de to sana to makam to sa nini. Le l'autre là nani. To pustu makambu nenge sa ni ekendeli. Voilà. To salanai. Ah, tu l'as cocoté. Ngama ma groupe na ngola na cocoté na c'était au sala. Yo soko sala te ovanda biso to sala nini? To sala. Na bisi bongo na kei kokine na kei. Mama ko na simana ba sango bwana pe bwana solution Serge bwana solution mon vieux bambota trop ayoki makambwana. Bwana bengi a expliquer bwana ici oh ils ont compris que yo zali leader. Na niveau na foza apeka ali leader. Ah bongo ti ali makamningi salami po wana binanga na bwana zaka na mpenda te donc na ye ne na yeki na makamnanga na bandi pe répétition lundi na biso te mais lundi photo banda répétition to bandi lundi biso to bamba Louis Louis ba Carlos wa Louis wa ke ba vitre biso to esco Louis to esco maman Louis takima répétition tu travailles 4 personnes na un moment tu travailler allez. Mouvement Tindenge continue. Mouvement Tindenge continue, mais on entend parler que Yono Zawana, Mtabimi som tasala pena moi grâce que yo obima ba yo bonne net na ninga bangola awa apa nenge bosale mouvement na Maman Étoile que je profite aussi de saluer ya yoyo tia bana bon séjour à Kinshasa na mona raba misala vraiment félicitations donc ndenge pe ba misala et bandi mais muto abetelo moi c'était pour bozaini mo ba pire eza collègue na wa fande yo obima na ndenge pas étoile mais au mona na sikoyo na ndenge bangola bo yem tabetelo ba c'était ya chondet mo ba poa a tourner mais faut azala pikaka mona oh yo comment mbose bisagai oh yo so bisa fonde bongo fondateur yo ebisi ko fondateur yo so bisa fondateur makambo olubana yo ebisi ko fondateur mambo anu olubana moninga na felicitera yo na lubara même place à vandi bambo théâtre pour na TV na kin na ningi ya TV na ibana pas Joël Barezo voilà mais ce que pour mo kili monde est confirmé pour le lo na za na ba ve mugondo na za na ba papa bidi na se travailler na eba na pena mo na lwana na selo de njunzing na felicitera ba grâce na ye ba kota zali pena luba eloko moko ye place azalaka faut abeta katolo ke ngai na bimiselema oyo ako ratete na mboka. OK. DJ Konde Mulakisi na ndenge ya nzunzing wana na ko bosa na te. Na chaka mayele
de comment on est déjà ça déjà pas ça déjà il mange déjà ça il mange donc il mange et ça l'a ngapé bien on ça la peine naï bon les seuls étoile n'a joué bébé Gucci il y en a qui n'a pas joué mais les seuls m'ont joué bébé Gucci pour la fond l'étoile là bah geste rejouer Zangai. Ah bon? Bébé Gucci c'est la première fois étoile la salle on parle ngaka étoile la coca maman to c'est étoile beige au côté il y a un mamba bon côté mais ce qu'on a na sala yango mais toi na kina journal mamba bébé Gucci on a té ebi pe ngote ata mta ko masinayo ebi ke toi la ko té mamba bébé Gucci te pe étoile oninga yango te ça dia ba grâce donc elo yo petit qui teti malgré ya bimiso mais yo comment sous donc à part le quoi de jour bandege pa na ye mama bébé Gucci wana o mona so ba tout dîner ba momi nyonso ezata ba mikolo na yo ba ba momi no bango nyonso te bon mais parce qu'on a pas parlé pour bon on peut ba ima ti artiste ça bon artiste faut ça teti voilà faut ça swag faut ça rappeler place aux ali faut monta sentir yo penda ko za star moni ngane na boy na mima penda arakin na Luanda parce que yango moni bata Luanda ba ko ka ngate ngame penda penda so na place exact que ba ko ka côté DJ ba jija ko le roi impoli bon na langage clair au to lo bien moi je comprends que non wana péta bon na kini pene ya nango normal na ngola faut comprendre ngem poli mais ngola nde ben poli amakasi baza ndeko mwa utsoleka aleka ke miso na landaki abi omoni mwana muke voilà pour manquer mukolo sika mukolo faut pesi excès fois ça ni amanke po ne na fani boy na yo kamba mwana bando manke yo ne na fani na fe mugondo mba mwana bando manke fe mugondo et ça matin de ce qui yo pesi c'est que na manke yo ya teke mukolo ngo dimne nga ponga na artiste na monde aso yo ngo dimne nga na ko dimne yo makasi na banga kutute boko dimne ça normal ko dimne ça normal na monde ya Zambe et le bango je t'aime quand même après avoir que Kokabwana na groupe il y a Étoile d'Afrique non Étoile d'Afrique il y a les étoiles d'Afrique après avoir que yo les étoiles d'Afrique est-ce que bango moko na yun na ndongo na yo moko omona kende otika vide ya makasi ti lelo mutadefanda nga zalati mutadefanda to mutacouvrir azate te mutacouvrir nga azate na yebisio na nyonso kasi masa no azo charge ya mouvement ti lelo ko ateka pe mouvement intaba tutu baza bien wana ba bien eza makamba soni poni mutu soki ozoko ka shooter okomença mamo be na soni pour vika bato ba baka ozana mo na sepela ba misusu baza ba star à Facebook yeba ba misusu ba yebana na baona mamba tete mais yebana na Facebook parce que ngana za artiste makila ngana za art. Bon, Yosa artiste makila, Yosa art. On sait très bien que l'art en définition c'est la prédisposition innée. Donc tant de mutaza artiste tant OK na groupe ya olongwe na groupe ya les étoiles d'Afrique. OK. Osali maman mouvement na yo moko to gene ko coller na Junior Timba. Non. Ce groupe ezara groupe solution des artistes. On a groupe nanga solution des artistes. Solution des artistes tant on a longé par les étoiles pour na ke nane na batu. Biso pour moi na ke groupe nga fondateur. Na Kabola groupe. Siko eloni ni ozara na ngona to secret na ezara nini? Na bien la mambo lo ba o so tam so ke pe ko longé place mo bo ke pe pina batu pe. Na bien. Kasina sana art. Te ozana to na kisi. Te Moza pe na kisi. Papa Miss Girl. Ouais. Na lobani. O monde ton saboy. Ouais. Ndongo yebi bulo na obo. Oza na bato ba oninga na bato ba oninga te. Mo ko ninga mutu te. Voilà. Et ça penda autorisé faut ba ninga kaote. Boli itenda pe bongo ngana la musana ngabino bo oninga na bino ngate. Bonga na sa no tika musala ko yo oninga ngate. Et puis quand on a dit sans exprimer l'angola mais la travail mais na comment coopérer mais si le long c'est dans la coopérative na sala ka nga tekati banana yangola na tsala na nga tekati au vivara na théâtre ça va sur na art ningi nzamba pambula nga mais nga ba tout presque théâtre bayinanga parce que kozo bayinelanga si lelo na ninga na yeba
pour nga na sona na mutu te biso kabwani na mama étoile na ndenge ya normal la kinda na batu pour nga na kinda kana batu na kinda na batu na so pena batu te ko buka na te 26 personnes les amuke soko lungo na 26 personnes les amuke na kena ba on peut na kena tous les chefs so na saka mabe mais baya na moye balandanga ezati siko na kena na chef nyonso kuna chef atikala ka moko mwana na mutatikala ka imo mwana ni ah fidèles téléspectateurs mambo eza makasi makambo yo eza vraiment makasi. Il y a notre sœur donc et elle s'appelle la sœur Iris Boubouanga, Iris Obama, Mutatika vient na dépôt, na défaut. Il y a aussi celui qu'on appelle Sabiti Immaculada, la sœur Sabiti Immaculada qui nous suit aussi. Il y a Maman Claudia Akadiko, pharmacia Claudia, hein, na Sanzala. En tout cas, à un moment où il y a Sunga Bandeko, vraiment belé. Il y a aussi celui qu'on appelle Asermo Bimbama, hein, Bindama. Ya Bindama, Arsène Bindama depuis Londres, moi na Londres ya Kala, moi na poto ya Kala, tonton Lucas, pas tonton Lucas Taya Jésus, hein, mon mobile mandé fois Pembe, Sylvie Kaya qui nous suit aussi en direct de la France. Ils ont mutumoro awa comme on a le boss Carlo Kumbele. Abiso ya mbenga DJ Konde yebisa ye atika rando na ba artiste ezaka nini yoza na rando na batu nyonso DJ Konde masanga ya Niki Malebo mwana poto bomba action ne tombera jamais ba biya za na poto ba mtu basala nga pona nzala. Ah bon bango natika nini otika rando na ba artiste bonga na rando na so eza mtu azana rando na mboka oyo le roi yo azarate c'est pour nini les gars viennent nous tout là c'est pour nini pourquoi poli la finga mutu mama nae la finga mutu tata nae oh tu la mutu est-ce que déjà finga au tata na auto babala azati ezani na soka na déclarer kananga voilà maman mutu abiki et puis alors comment ça la artiste c'est ça ni tozo banga mingi mutu amona te moni lelo ba Vincent ba réunir ka trop ba Vincent ba tout lelo batika na ba pote pour ba Vincent ba msu ba daya pour ba Vincent voilà lelo to moni be tape ba Ferregola ba ye ba Fali Poupa ba ye ba combattre bango pe kaka et ba mikolo mais tellement ma ye les ali voilà bazaka na moda ba faire ba sel moi boye les autres suis ba Fabigaz obi que 2022 on changer puis na pe langage voilà ba Fabigaz ba ye les autres ti ba Fabigaz to yesi mona ba bina fili lelo na moda bon siko pourquoi pas ke biso so ce qui ngai na nina ya moni arangola elo ebo mayani muninga moko sika ngai ya donc ye kuna a sepelate te ye fo akatana dans des faits sociaux ça ngo groupe na boy monsieur ça bien boy oleke batunyo so batindi kanwe ke liboso mondo ya minga na émission batindika chaka babenga ngai ndo ya minga na émission so ba bengi ote pona Konde le bate Konde so kosi ndeka na leke émission photo pa mbaka so publier ba mo ke na leke émission pa na yo emsu na obu akiti no ba benga o déjà ke ba contrôler na lobaki nini toni mais kokata maloba na ngatia te ba kokata tesko yo sur na yo ezaka par rapport ici côté les melito eza par rapport ya kiyo et ça travail na la racine na travail au sur la rapé bien na batu sur la bien na batu o yazo so isanga bien aux en respecter bon respecter mais biki comme on a tuni na manka nani DJ Konde, en tout cas, c'est un artiste et comédien. Mutazo Sala vena fierté. Il y a Arnambo Kanabiso. Parmi les jeunes, on va promouvoir culture angolaise. En tout cas, à défendre Makasi. Na groupe Tembe na Tembe, pas ya Junior Tumba là où tu travailles. Est-ce que vous avez na TV, na TVS1. En tout cas, déjà, félicitations. Merci. Merci. Et pour Namusala, puis c'est où tu es collé Kanamuna, vous jouez qui coca. Et vous avez bien incarné
et ces rôles là batu baza balanda ki ango ba mona pena pe musala oye ko karne susu bozana pièce mo bosa sko ya mito ya village yum toujours le roi chef coutumier fumu donc bablo ko wana na mona o pa ya président nanga Zigora président Zigora que je salue aussi en passant et na yo mona ngo susu pa na yo et vous incarnez bien cela na scénario na façon de jouer en tout cas déjà félicitations. Merci. Pour na makambo yozo apporté na groupe Tembe na Tembe avantage les années na pesa na faut parler kambote pour faut parler ka anti marabatu et ba vi ba ki la ba petit ba flair et ki la bongo vitant amonia ça na nord faut parler ka na bengi nga pinda a chamada et singa pinda qui artiste konde merci la sepeli donc ça la bongo bien donc il bat bongo nde tous féliciter masananga binzima ne format donc il crochet masanga batikil vraiment isaunga nous na 9 fois boss donc ba masananga yi donc wana bana poto donc ba mtu wazaka nanga za mtu mo patunenga yo SP Moda mafuta SP Moda en direct à Turquie pambote vraiment voilà olobi nini na lobby avantage na eza ni na be fort nyonso yozo sala na Tembe bon avantage na ngeza nzambe ayebi lobi nanga o nango sala pour lobi nanga sala bien artiste ala sa actualité voilà donc ngana lo bailo moko nzamba yebi ko sunganga na pesa na ba mbote belé na ba merci à trop et pas ya Junior Ntimba cordo d'Angola voilà donc mon vie à 4 quoi ye na zo benga ye selo mon cœur pour mambo salinga na olobati na TV po nzambe ndayebi donc mambo ya salanga na vie na olobati mais nzamba yebi ba merci na yepinde ya trop ton place azali donc nzamba baxela kayeka ye soka kufi nzamba te na lifelu ngana oloba nzamba sali contre facha na acha na eta yo mais yaki lola kasi bolam leki ebele bolam leki ebele po mutabi msakambongo na ye anje atona raté ala mutema ya ba papi matalatala atie yango po bino boleka ka TV voilà po lelo konda tambo na contact c'est-à-dire que asa grâce au comme da véhicule nzambe bino féliciter osomona ba na salima mbabwa ya obomisa DJ na mboko na zolo bana autant osomona be avantir ça to mona na ina carte nga mona kumbaka na émission na carte na ina carte mona neske na makolo tiens quand ça la c'est so chatembe so chatembe to na somo na ka na za mtu mo ba grâce zo ya dans les zones ngati quoi bien nanga ezapo na moni que langage na changé eza peut-être ndenge batu na habité soki batu pesa wa conseil ndozo que kolega na fait socio batala ngo trop DJ yeba koloba po kota suna ba randote eza solo na obia yebi combien les journalistes o nganzo ba chamada pour aller à émission na bakolo ba chaîne na ndenge ya poto so na la so ba chamada et puis nga ba tini nga ba pareil kombele ba dona o ba émission ya poto ba benga nga en direct o tuna le ka émission na ba benga ngai allo DJ batina mtu kuna le ka émission so la bonne si bangote na mamba TV l'équipe boy moyen mais mabango polémique mingi exact c'est notre travail na pour ba pesi na 2 mois ba ki pour bangati ba pesi nga 2 mois so emsu na kata na lobby mingi et ça la faux mais ce que tozo kende kaka 6 mois makambo yango yo liki banani na bien presque na mingi all ngaya presque mutu tout na ngola to yebi ezara jetem kaninda nani jetem kaninga Alexa TV kala faut sur la mambo c'est normal et mutoa Gérard Bino siko na ninga awa opina yo mo povanda po on a bien noté nga pina na nga mais ye pina très fort président et artiste et comédien ceux qui vont 5-6 réunions ndé to luki président ngezala bo président zaraté tout sur la maman sous président na maman ceux qui président zalaka mais ngai barando non c'est passé nango faut président ya théâtre OK nenga yebi ke konde atia ponga naza élément oda naza des éléments na mboka donc ceux qui penda président ya théâtre zalaka c'est qu'il faut abuma mambo nyonso bon est-ce que vous avez courage à les caméras ingénieur Steve Vita
o annoncer o pesa annonce moi pas ba collègue na yo ba oyo bazwa yo na rando sans yo yeba na ba fanatique o ba kansalo kwa yo zarano na ba rando na batu oyo yepi ozala na rando na batu ozala vraiment sincère ya osenga bon bolimbisi po eza ne asika po omeka mpe kolipa mwa carrière na ouais non lo baga boye na bande ko ngani ensuite ba fan ya ba artiste comédien o tout ozala na bango vraiment na Luanda monde entier na ba onde ba yebelinga na ndenge bato balobaka donc na 2022 venda na lobi mingi te na koloba te po succès na nga na zo le kabeli na liki bato bilé na makambo donc oyo tout aza na mutema likunya nde na likiye na succès pardon s'il te plaît limbisa vraiment chance et la ramutunyo surtout un jour yo pe ozwa grâce o comme appelle na succès na yo na makambo na yo donc o sala bien na ba fani na ngani nsu balanda ngai vraiment DJ Konde na bi na sengi penda bolimbisi na mutu nyonso tu o amona nga mabe donc na ndenge ya succès na ngai na zoleka batu donc ça grâce bino pe un jour nzambe pa ko sala bo banda pe ko leka et ça la bino pe genre quoi bolimbisa na 2022 pena na se plana ko tango bien po makambo eza lelo za matata c'est moi qui m'a dit bon dollar pour les balenga ndo ba se pena mukolo ngando leka bango saka matata oiza DJ Konde yoka tout ça oningo ngate na kodima o qualité place ngana za pour comprendre à suivre kalate na opesa mama kasia yo sengi no bolimbisi te te na sengi bolimbisi olaksi bakiko leki no bango te na sengi bolimbisi vraiment DJ Konde DJ Konde quant à yo sikoyo son abike non au porter conseil to osa la critique na émission oyo to nangai pour na yo osa la critique to ou encourager okoloba nini bon ngala okoloba na encourager kokotela ngate te so sika pe mbebe zali obike no te moni par rapport na bibi oui kokota te esani oui na on les TV RTVS un bon mutu fandi mangana voilà fa féliciter nuko na ndenge ya selon boulot na ngai voilà po boulot malamu tongo ezo monana faut ko féliciter ko ninga ko sala keto te voilà OK baba ta keto bango ne ba ça tala remarquer père ebele ba tsa keto parce na so ebele lelo na lo ba isuti nzambe ka mutayebi voilà na ba musala na yo c'est bon nga première fois na l'émission na yo mais déjà ndé na tala déjà na YouTube donc oluba kitoko merci olata kitoko merci donc yambelino oyamba penda pe kitoko merci tande tout ça voilà so la libe émission mususu mona kina ndako asima kikoso ache kichi azutunu ba question donc so tala na TV makwa ba maboma mtu basala ikuna mais que na mona le quoi pas fait na biso papi mboma vraiment na mona ngolo quoi appeler kalema vraiment donc na mona donc plateau moko boy roman kitoko mingi donc félicitations na boulot na yo merci DJ Konde makamba bu ifri ça rapport babilo ba bu zalazarate. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. En tout cas, vraiment, nous sommes ici avec celui qu'on appelle DJ Konde, 3 fois Mola Kissi. Et il y a le procureur Malik Bala qui nous suit. Il y a Régine Nessi Kongolo qui nous suit. Aussi Tania Kongolo qui nous suit en direct. Toujours, il y a Luanda Solo. Il y a aussi la servante Pamela Ipenge qui était branchée pour suivre cette émission, cette belle émission. Faits sociaux. Il y a celui qu'on appelle Jubaz Kilo. Il y a Mboka Abed Cruz. Abed Cruz, mon ami de tous les temps. Vraiment, il y a aussi Pati Mamoulou, mon vieux Koudirek. Il y a aussi Eric Voima qui nous suit en direct des Congolais toujours. Il y a celui qu'on appelle Tati Fingile. Il y a Tati Totokani aussi qui nous suit en direct toujours. Il y a Congolais. Il y a Papi Nata
Nissa. Je tiens aussi à dire bonjour et bon dimanche à celui qu'on appelle Rachi Vakanda, Pedro Rachi Vakanda en direct, toujours il y a Suisse et en France, pardon, il y a aussi Papi Koloua qui nous suit en direct de la Suisse et aussi Kouyada. Comme pour dire Nicole qui nous suit aussi, Motema, il y a Papi Koloua en direct de la Suisse. Je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle Néné Amouri, Patrick Polo Skito, leader, monsieur le docteur Patrick Mpeti. Salut au drapeau, il y a Cédric Matalatala qui nous suit en direct de Kinshasa, indisposé. Il y a aussi Christian Yungu et Christelle Koulapa. DJ Konde. Voilà. Tout comme un dans la souka na bungama DJ Konde on appelle la bungama mamba bieza et pour bungama mamba bieza na bien multi de toi bon affaires sociaux et monsieur le dit bien tout ça peut bien mais sunga biso siko o répondre à ma question o yamba umba so ba question ba répondre on a oui ou non ça va question makasi te ya makasi penza te o kokana ngoni na ebelio ok, c'est ce qui tient en voix. C'est ça qui dit compte. Question qui t'y voit. C'est ça pour ma question mon boy. C'est ma question mon boy, il y a bien siko. Il y a sérieux. Oh bah tout n'est curiosité à battre. Et monsieur ça n'a kitoko. Mais balika ande au fond la motema pour avoir la vérité pour sa chaîne à Mosala Nzambe. Le boss Michel Chako. Boss Michel Chako. Vraiment. Bon t'as trop DJ Konda. Vraiment. DJ Konde. Vrai ou faux que DJ Konde na mboka oyo akota ne ba mabala pa ba momi qu'est-ce que voilà lolo bande te zara qu'est-ce que c'est makasi fort ezara soki vrai ou faux oui ba te beso na vie ba bosiko na tuna kabila tuna nota mu qu'est-ce que je mona ngandeni kasi nde bamona oyo bapesa la question na yo na otuna autre depuis la tuli o déjà dans la troisième jour la liste tout la bakambo voilà ce qu'on est battu sur mukile bola DJ Konde vrai ou faux kaka ce qui DJ Konde akota ne ba mabale pa ba momi Nzambe aki Mario de DJ Konde spécialiste au Mario non ba vie ba Mario c'est faux bon d'accord DJ Konde merci vrai ou faux yo pena ba mama mikolo ya ba théâtre na mboko yo bimala bango nyonso vrai ou faux na so bilaki mabe nanga te na so bilaki mabe mote mwana na so bilaki mabe pona makambo oti mwana nango so bilaki mabe mwana ngo so bilaki mabe mwana na so bilaki mabe pona makambo yo mote fezo chanzete ngoma ngala le kapwani na se dit c'est la vie nanga mwana na so bilaki mabe DJ Konde vrai ou faux que DJ Konde na minute WhatsApp nani na palente vela gacheke pala mete place azali bambuta to pour ngana otanga bato bayaka na parler ok shinga bato bayaka na parler chez yo shingai donc vrai ou faux ngasa na parler ok na ko super référence tout toi hier au monde apena que te DJ Konde ça na parler vrai ou faux DJ Konde aza parmi les artistes et comédiens ya Angola ou ba BBC réputation d'artiste et comédien na Mantolo na mboko vrai ou faux que DJ Konde pour yoki musel ro yoki te vrai ou faux que DJ Konde aza parmi les artistes et comédiens ou ba BBC réputation ya artiste et comédien na mboka ya Angola na Mantolo donc Mantolo nde sana patina beta Mantolo zaba matangos banana matangos mtu abeta adeba Mantolo ngayo beta Mantolo boni ngana za artiste ngana kosolula nde na patron ngapo ngana recreatif ngai mutu nde na obenge na chombo na ngai DJ Konde vrai ou faux faux na biso wana sama matangos bakoko waya bangone mutu basala babiloko wana basenga na baba bakoti bundeza la kabiso vrai ou faux que DJ Konde dans monde ya théâtre
Nengo sango na ndinga Angola. Au sango pinana moto. Vrai ou faux? On a vrai. On a penda vrai. De on dit mano on a kiss. On a na kiss. Na penda na kiss. Nga penda kiss penda sa copie na nga. Vrai ou faux? Kiss ya liboso sima na vino pour na mamba théâtre za biloka ba mwalim. Et bien ça liboma na mboko. Au moni ke na ima na yo. Baba. DJ Konde yeb ça so vrai ou faux? Oh, nga bela liboma na. Biloko ba mwalim na obela liboma na mboko. Oh, baba nga. Ga banga nga makasi. Nde ba to bela masola ngebele. Baba nga fora tana na zana moto. Loko so tenga na succès ko sakana tina na kisi. Mun nga kisi. Ni na kisi ko sakana ti. Taka na le mikolo ba sangisi ba mbongo. Po ba kezwa chaîne. Ba okende po ba leader moko na moko ba kongula ba mbongo. Basa nini bakeluwe chaîne na Congo. Siko na lobi boy. Pe na lo ba on na TV. Po ba olanda YouTube nga so leki ba lena. Na lobi boy. Nde ba sangisa ba mbongo. Bo benga na bo sangisa ba mbongo bo le ka TV na Congo. Siko soka bo leki yango to comme nango to comme le ka des chaînes. Live. Soka bo salika yango to comme le ka des chaînes. Nzambe. Non tono zela kaka po to sa pour te yebi dia mamioso. Ah bon? Na ba voice na bango ezali ti ba otindela ba voice ba otindela ba voice wana. Oyebi siko na salo surprise mona bengi mutu mo direct pour émission sera direct. Voilà. Na benga mutu mo direct o boka na barando na ebo yoka na raté. Oyo kama mba lo ba pona yo. Oh benga. Merci. Voilà. Ça papa na ye. Ya solo. Oh, na l'accès théâtre, na l'accès makambu ya ndeza be a place a senga moi jina bien moi kecha bien. Ngai, siko muto ndima te poani. Na salani. Serge bona solution mon père akata mambo yo. Vraiment, soit te bandit bien, te soukarapé bien. Voilà, faits sociaux. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. On était ici avec DJ Konde, Bomoni Ambiance à plateau, Bomoni Ambiance à télévision. C'est comme ça que ça se passe ici sur faits sociaux. Passage obligé. Ah. Merci, il n'y a pas tout qui a ma lumière de l'Emba. On se rappelle là qui te quoi. C'est un artiste comédien. Il y a aussi il y a solo. La chaîne pénale tout ça, mais pénale la chaîne. Il y a aussi les boss des boss, les boss Juma, bravo. Les boss Juma, bravo. Aïe, le baron des barons Trésor Baseke, il y a aussi le directeur Dieu Baseke, Wazaki, Tantif pour Rolanda Bisso, il y a aussi celui qu'on appelle Fallon Luanza en direct, il y a Français, sans oublier mon ami aussi Merdi Wanza. Quand on parle à Kilo Yamboka, il y a aussi J-Baz Kilo Yamboka. L7 Arissé, vous là, mon ami. Il y a aussi celui qu'on appelle en direct toujours de Kinshasa, hein? Mon ami l'international Shadrach Akolo, l'international. Et sans oublier celui qu'on appelle César Bilele, toujours nage congolaise. Je tiens aussi à dire bonjour et bon dimanche à Diogo Kalema, psaume 23, hein? Diogo Kalema, Balobi, référence, il faut tout le gara mingi et pas ya Roby Visor. Aigle Roby Visor. Il y a aussi Aigle Marlène Njoli qui nous suit en direct de Kinshasa. DJ Konde, merci. Il y a qu'à répondre à une invitation à Bisso, nous sommes arrivés à la fin. Mais le coup là-bas, Bantou, tu y que aux ana bateau balingaka yo, na bateau yo lingaka. Nous appelons le dimanche. Au pesamo basali. Nzambe bakoko. Songa ina salini na mokili. Nzambe bakoko. Nzambe. Solo nazali mwana mobali. Tango yozo ko bundisaka ngai. Itumba tango nyonso. Pamba te olukali wana ngai. Solo ngai na botama na mama na ngai. Pe nazali na tata na ngai. Ya mwete yo ko boma ngai. Solo yo ndeko kokota mabele. Pamba te. Ngai nazali mu 3 fois molakisi. Oyo bato nyonso tu basolo. Bena kotila o mayele. Pe kukamata. Nakukamata yo nakufina yo nakuboloke yo nakunyanga yo. C'est moi qui m'a dit bon dans les polés pour aller ngando basipela mukolo ngando ali akabango ezaka batata. C'est un artiste. Moi improvisation ça va bien.
Oui, bien, on a dit, on a chapeau, tes lunettes, tout le monde. Et aux arrêtés bouillés. Nous allons à Bouga. Tu as l'air à Bouga. Et là, il a Bouga. DJ Condé, donc pour comprendre que nous sommes ici avec un artiste et comédien, il faut que ça ait moins improvisation. Bambo Tenayo, au Pessinanani, votre numéro de téléphone, contact Nayo, comment est-ce que vous avez pour contact na DJ Condé Moulakisi. Moi, quelques dédicaces et puis tout chité Nabiso. Merci vraiment. Nabatunyo Subaningangai. Bambote la bilonia se trouve moi na pesi non numéro na bandana na numéro na ngai voilà donc numéro na ngai isa 00244 935 50 17 62 nasuka 935 50 17 62 na suka wana vraiment ba WhatsApp na ngai donc Yannick Malebo masanga Yannick Malebo bon marché moi na poto ya tongo donc makambo esa makasi na bo sanité vraiment Benzema 9 format crochet circle quoi masanga bazana ba circle na zobo sanate Isa Aunga 99 fois bossi balobi ba masanga bazana poto merci mingi na avo palanka yaya zalakande bongo Yaya bois que la rande ba fleur ce qui les casos salam alam faut bois que ba fleur merci ming à vos palanka bambo théâtre merci ming Marie Soukosi bambo tena ya trop vraiment na pesibino na bossa na te Serge Bonnet ba solution mon V à Kati et Junior Timba ne pas rater mon leader Junior Timba balobi papa popi quoi leader wa za ya Bogar le cola artiste le moko DJ Condé Moulakisi Bogar merci vraiment et trop merci mingi na Godzilla Mbongwa Kisi Mama Magali Ngoya Godzilla Mbongwa Kisi vraiment on dirait que wambo Mama Magali Ngoya ya pembe ya motema Godzilla Mbongwa Kisi bambote ya trop na wambo na kubosa na te roman Mama Nono Mboto Marakana vraiment quoi bambote ya trop ngamo ko pe DJ Condé bambote na nga ya trop penda DJ Condé moko mon lagisi bambote na nga pe ya trop na bo sanité mon vieux à Kati balobi ve o aningaleki ne ningeleki ne pe aningake cheke valamente mutu na beta fitting ya makasi kabola mboka ye wana cheke valambote bambote na trop na bo sanité mama Moyindo mama di mama vraiment bambote na bo sanité tous les artistes ya na yo na 2022 pe na pesi mbote ukomi ndundwa ozokoma no hotela angole ninga chokote choko ane hoteli soko bang. Ouais, merci ingénieur Steve Moutouandima, vous allez derrière les caméras pour nous avoir cadrage à bouille. Ingénieur Steve Vita, Babi contrat renouvelé. Ingénieur Steve Vita, il y a aussi Maman Nono Lomboto Marcana. Je tiens aussi à vous remercier. En tout cas, coup de chapeau. Merci pour vos soutiens. Nande Bossa là partage et ça a bien fait ce et ça qu'elle est toujours. Richie Voma congolaise. Richie Voma na Bossani et Pondé. Richie Voma Mbotini a trop vraiment wana pena père. Mais sozumo na boinga ta chombo na bangila ngoli soute. Ya solo. Ate panzai na ngosoka na kepe Richie Voma Monica oui. Boule que c'est trois fois moula ici. Quand on parle de Voma, c'est héritier. Allez visor. Voma. Allez visor. JC Boya Pharaon. JC Boya Pharaon vraiment bambote na bino Jagger Manette balobi ki kolo ne tombera jamais mauvais Jagger Manette la jo muzombo la jo bambote ya troba bi wana bazaka na nga DJ Condé Moulakisi na zape na show kala tina zo beta show nanga to lobelango tango peut-être prochainement to beta ma solo ya show na wana merci mamotasi ya pesa nga Manette mamotasi na kikolo OK mamotasi na kikolo wana sa mo grosso ya batu nyonso tu na kikolo pola ta Manette bien ndongo za Manette boy o bando somba isute merci déjà. Maman nani? Mamotansi. Oyo qui déjà n'a pas manette trop. Merci DJ. Vraiment, na bandegonio so balanda gibiso. Nous sommes vraiment à la fin de notre mission. Donc il faut s'abonner massivement. La façon où vous s'abonner, ne vous commenter, ne vous aimer. Surtout. Problème était.
Merci. Surtout ne pas partager et ça biso vraiment bien la manière pour vous et en soutenir biso et ça ceux qui boza kosa bonnet. Je dirais aussi bonjour et bon dimanche à la privilégiée de l'artiste Georges Misguel, Elisabeth Timba Koloua, hein, maman Mokondi qui nous suit en direct il y a Sanzala, Villa de Viana. Merci la privilégiée de l'artiste. Sans oublier aussi ma fille, la princesse à papa Edwin Koloua Massamba. Le capitaine de l'équipe, c'est Richesse Chimba. Pour moi, mon ballon à Zabou. Vous c'est pas mon bon ça là. Et ça pour monsieur le professeur James Bolivar Adungu. C'est mon père biologique. Merci monsieur le professeur pour ma mounion sur ça là. Pour moi, mon ballon à Zabou. Et aussi à ma mère, hein? Maman Batu, maman Antoinette Kalama, Tonda, Ataba Bandil Mokili, Nolingaka Yoza maman Nanga, parce que Namora maman le roi Ayote quoi. Maman Antoinette Kalama, Tonda, merci ma mère, sans oublier aussi mon grand frère que j'aime beaucoup, maître Edo Omokoko, pouvoir judiciaire. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Et à ma grande sœur aussi, Jackie Koyene Adungu, sans oublier aussi celui qu'on appelle Omba Adungu et Yamade Adungu, ma grande sœur. Je vous aime vraiment beaucoup. Toute la famille Yeta, il y a Micheline Omokoko, il y a Catherine Omokoko, il y a Chris Oleko Omokoko, il y a Mami Omokoko, il y a aussi mon grand frère Alain Chimba qui me suit et aussi Alfred Chimba, Bimikoloba Bingaro Papa Kito. Il y a Alain Chimba, il y a Charles Chimba, toute la famille Chimba. Je vous aime vraiment beaucoup. Restez toujours branchés sur votre chaîne, vous n'allez jamais décis. Le frère du sang, le film Les Frères du sang, c'est déjà disponible sur YouTube. On a Mosakoli Chako TV, sur Betka Mosakoli Chako TV. Au moins, le film Le Frère du sang qui était réalisé par l'artiste Georges Misguel. En tout cas, merci à l'ingénieur Steve Vita Ozaki derrière les caméras pour réaliser cette belle émission Faits sociaux. TV Zamoko, na Angola, na Congo, na Afrique, na Amérique, MS Télévision, Mosakoli Chako TV à Bozala de cité. S'abonner, hein? Bon s'abonner massivement. Merci, bon dimanche. Congo. On l'a qu'ici. Congo. Ok, tout ça,